Hello, bonjour, 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 les amis, Mimi Selunga télévision, na pesi bino bambote, bande konanga kaka nde bozo mona awa nde kona biso Aïda, vraiment, toza na nouvelle ya Aïda, bauti kokanga Aïda na biso bakangi ye, pona ndenga doyebi biso nso Aïda jouaka na ye, asala ba théâtre na ya seksaka biso, mais théâtre aute kosala na TikTok nde elukeli Aïda ba problème. Aïda bakangi ye, asaki théâtre moko na ndeko modero na TikTok, afingi modero tala mabundi des autres lokola président Fachi. Bandeko na ngai. Aïda, yo bongo na Fachi, yo bongo na ba président. Eza pasi pe mawa bandeko siko bakangi Aïda toyoki ake makala. Siko ngai question nange ezali. Eza malamu ou eza mabende bakangi Aïda. Ngai vraiment nayebi te. Bon. Eloka na yena loba pona bandeko na biso ba comédien africain foko keba. Foko keba makasi biso nso foto keba ka Afrique eza vraiment lokola poto te. Afrique donc makambo ebele eza na onase bango bayiba na bango basana na bango bato mabe. Aïda afingi na ete Aïda eka kosekisa bato parce que président pe aza na ye na mabundi to botoboyi te mais kotala kote mususu aza pe papa ya bana aza na famille na ye donc bandeko foko keba kaka ntango bosa ba théâtre na bino pokuna toza Afrique tomoni a na poto a tomona tomona Macron ababetaki ye mbata mais toyoki te ke bakangi moto yango soki aza na prison so endeni toyebi te so ye pa aza na prison mais oya yo tala kaka olobi osali lokola jeme elukeli yo ba problème Afrique donc eza esika osakana te omona pe boko okende no pe ka prison obe pe na kati ya prison batie pe tonga mabe balesi yo pe poison kaka pona olobaki eloko mobwe na je dans bandeko foko keba bandeko na sa théâtre bozo kufa deja ebele bokeba ntango bozosala bablague na bino bosa ba théâtre eloko ekotela komwa mbongo keba kaka paske Afrique motema mabe eza makasi bango moko bayiba baboma basala bome bango balingi batouche bango te donc epesi pasi ndeko na biso Aïda na miniti oyo aza na kati ya makala toyebi te nini ekokomela elobi nzamba sunga ye vraiment nzamba sunga Aïda epesi pasi me mbala nsima fo okeba kaka Afrique awa na poto eza makambo mosusu Afrique makambo na likama mokie ka bakoyi mpe kosala mabe babomi yo obebisi mpe carrière na yo babomeli yo mpe carrière na yo mpe kaka na kati Afrique bongo okokende so epai te bakomi donc poka na likambo olobaki ya président mabundi na ye donc ekolukilo mpe makambo mbala nsima na bandeko botikali bagagi na bino kobatele siko ozozela lipa o po biso kuna toza na liberté te bango bayiba basala nyonso me yo touche ka mabundi tala makambo ekomeli yo bokeba na bato bozaka nga azanga comédien aza comédienne na koloba nanga boye so na lati boye eza na cadre théâtre so pe na ye na koya pe boye na ndenga solo foko keba meme na théâtre bomoni Aïda asaki théâtre mais ememie na lubwaku ememie na lubwaku donc bokeba na bavia bato foko keba makasi